kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne ezaka kamoko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa Chéri Jibin pia na leader Amu Fube. Tunango kotala ye wapi. Bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. O kotala nga na Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo. Kilongo TV chaîne moko. O totikali nango Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya. Façon na ko papolela ye ako lapa. Bana na Nzambe, baseli ya Nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi nini yango yo. Oko s'abonner yo. Oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo. Na yebisi yo. Na banti to yokani. Merci. Lokola yo mosantu yo kufela kinga ozesika na biso nekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bande kwa libota bakoki kobwaka haleluya yo linginga mingi kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya kufela kinga talondima kufa na ekulusu pona biso Jésus. Bana poto bandeko balandi émission na biso mbote bisika bozali toza awa na stade de Martyrs wapi bisika toyekolela oya biso ndeko oya biso artiste comédien na bino Solange Mindondo Ngolo mingi passe na motema boye monaki mokolo awaki ndenge tosaki ba reportage mikolo nyonso tozali koleka kuna na résidence familiale na Lemba ndenge nini ezali koleka bongo lobi corps ebimaki na hôpital to pe na morgue ya clinique ya cinquantenaire et lelo toza awa veye mortuaire elekaki pe lelo kolongwa awa tokokenda nekukene ya suka to pe na nécropole kuna esika tokotika Ngolo mingi Solange Mindondo pasi mingi na motema to perdre ya biso artiste pasi mingi na motema ya Solange akieyi solo lobi milulu yango ya matanga eleke na kimia pe lelo nazomona ezoki na kimia ya Solange azalaki mutu moko social azali kosangisa bato azali mutu ya kimia ye mutu azali kosala ba protocole na ba matanga nyonso tokosala quelques interviews bokomona pe lever accord awa ndenge ekende na nécropole toza bongo elongo na kokodema oyo aza nsima bilili tokoba reportage na biso otalisanga nzela elonga kilekamwa haleluya rakabasaka baboshe yekamana ya baba boshe Jésus haleluya na okimela wapi batonga bachola yosa nzambo okufelanga nekulusu haleluya soko pasi sokoliwa na yebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça la puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame alléluia soko pasi sokoliwa il est écrit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas alléluia c'est le sang qui coule plus que le sang d'Abel le sang de Jésus de Nazareth alléluia 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 yeah okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te ntango malade emati mwinganga bakondane yawe Yozué lokola métier par excellence alléluia libote sanga tina yo nde tina na biso ataba pasi atakozanga nzambe atakozanga yaya nakangami na yo nakotika yo te
tingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya ya Nazareth. C'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Totombolo mosantu Yesu Masiya ya Nazareth. Sambo ya matana ikuluswa kufa pesa bongo ikotomika. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli ya bomo inanga. Boya kolala pe kondimba. Alléluia. Atala bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te me yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yolo kotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yolo kotanga. L'idée de ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nanya zalu kula yo zambe. C'est le grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Ata bengani na ndaku. Ata maladi la tinzoto. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta stérilité, la timacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nana kayona tina zamba bomoye. Ulana kenatina. Akamba milene osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko pamba na misa bato zamba. Même tu mamoni pamba, nzambo ozotombola, ozotombola moto mamoni pamba. Komi na tina na sanjola nani. Soki yote. Alléluia. Alléluia. Soki yote. Nani mosusu. Nakoki kosanjola akayo. Tukokanisa yo na nani? Zamba Nazareth na zimela kakayo. Zamba momoye. Azalila kayo. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya ya Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC, mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lembi. Azali yo Yesu Masiya ya Nazareth. Azali makasi na yo. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nanya koki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika iswara ndeko iswara. Nanya lokota ka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya mofela na le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves. Alléluia. Tikesika nyonso tata. Message ezokota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. N'abandonnez donc votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas.
Mon CFC, mon Codef, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la foi TV. C'est toi, Natango ya pasi yonandaka la salo kino na kunda eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga Yesu nasalelaka yo na mikabila maboko bozela otunanga mama pembele yeyo na mopanzi na ngai toza awa. Mama pembele, bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci. Ouais, sango ya liwa ya mindondo ozwaki onde? Sango ya liwa ya mindondo nayebaki te kaka nauti kolamuka mpona mibongisa na melakisi noki mwana ngai ntango azo navige na pareil alobi liboso abi oh mama abi mama elomba kufi ngabi yo elomba kufi na alobi na yo kebe abelaki nini to mukolo nini okaki sango elombe to mindondo yoyo kangai tangu sikoyo avandi abi obonga na bino elomba kufi azo continuer ko naviguer après ko balanga bi oh mama mindondo akufi ngabi mindondo akufi mwana keba abi oh mama bongo ngai kasi Caleb muta a publier ngote tanga lobi kaka kombo ya Caleb na eko ndima pona ebike Caleb akoko loba likambo lokuta te na ndimi na confirmer yango pe esika na bengi ndeko nanga Boka Marie Paul noka mbala moka gangi Pauline mes condoléances ngabi oh ezaka kaya solo ne ko confirmer on a bi bon naza koya après na ko yoka lisusu chef nangai makala tango benginga uza wapi ngabi te chef nazoya abi oyebisango to anango ngabi ya nini oya mindondo ngabi ya olobi na retard na sina zwi sango yango abi sava yaka tokutana nde yango wana nayebaki komata tokutani. Lecture nini osali na liwa ya mindondo? Lecture nini osali na liwa ya mindondo? Comme on a nos artistes, quelque part ça dérange. Nous mingi ba okufa pauvre mingi ba zote papa nakoloba boye pona mindondo pona liwa ya mindondo biso bartiste oyo tosala kombo tosala sango tolali pe bela bambula bayebi biso penza te ezali na ndambo bayebi ndambo mususu bayebi bango te yango wana nakoloba boye penza ngai mama pembele nasali tango malamu awa na mboka na biso nasali ça va passer nasali tupecha tuleja nasali papier sebele na okoka kutoloba te bakolo pango mutation singlier dimanche mingi na RTNC wana OCAT André alaki mingi sans aïe moi j'entrais. Papa yo moko miyokeli nakoki kuta ta koloba te yo moko miyokeli à part oya tangi te eza lisusu ebele penza et puis ba surprise mususu ezali lelo oyo soki tobimisi yango boko ganga mais ezana na nzungu yango na lobi boye lelo oyo mama na bino yaya na bino leki na bino koko na bino ndeko na bino moninga na bino yeyo 40e année na RTNC na musala ya théâtre pe na RTNC na suki kaka na théâtre te naza na misala mususu pe na sala kuna na suki kaka na théâtre te bolobi nini pongonga yango yo ezali te ke soki na lali lokola mwana nge mindondo alali boloba o boya kopesa nga ba honneur na tina ba honneur wana te bosalela nga ndenge bosalelaki kulutu na nga lutumba nalia na nga namela na nga nasepela na ngai
na bana ntango oza no vivante boye bahonore yo. Oui, ntango naza na bomoi boye ndenge ezalako a titre posthume tasi akufi wana te. nasepela na bana na ngai na bakoko na ngai mpo esala ngai malamu. Batitre costume wana nalobi batitre costume. Oh, posthume te costume eya après soki nasi nakufi soki eye nango nga deja nasi na milelaki nasi na mizwelaki mpo eza pete te toa mpe mingi te lelo oyo bakoloba ke oyo bakokisi 40 ans na théâtre toa mingi te eloko nalaki nango ya koloba na bino yango wana. Merci beaucoup Maman Pembele. Je vous avais dit on est en train de pleurer de Solange Mindondo. On est là avec le plus grand zoba de la RDC, de l'Afrique entière. Yamon. Le plus grand zoba du monde entier. Parce que nous sommes partout, nous sommes déjà Mokili Mobimba. Donc on a commis à Mokili Mobimba. Nous sommes sur Congo, nous sommes sur Afrique, nous avons dépassé déjà la frontière, donc il y a Mokili Mobimba. Matanga Solange Mindondo et l'équipe de... Et l'équipe bien parce que déjà Batubaye, Belé, Tolelaye et puis dans quelques minutes, Tokende Kokundaye. Mais quand on me l'équipe m'a bé pour artiste comédien, je suis commission au COP. Au COP, mais yo qui suis solo te que Batum Suba, tu vas senga bambongo, balelelelele, balar, Batubakena Nena Bango, Koto et Kiri, Yaba Modero. Ndenge na bango koto pe ba vie masumu balie ko bono so balie neti miyibi koto modero ba balie koto ba masumu pe balie donc wana za muyibi te za to benga détournement neti na politique ba benga détournement voilà mais so na nenga cité ba benga oni na nenga so ba benga ki moyibi pour détournement za la français na lingala sikoyo donc moyibi donc esali mabe parce que moto soka kufi photos à la quand même tous à la même na souci wana na bolingo wana yako lela yango monaka bato belé bazalaka nada on voyage te ngala bi yo ape papa lobi la bout artiste akutani na fanatique na ye vraiment ngala za fanatique na ye parce que oyebi na bato tout ba jouer ba rôle ba PD bato tout ba jouer ba jara ba rôle na bango wana bon Mike to contacter pendant les sous pour y a comment na ko vendre mingi na poto na bato batika la aya l'équipe bango tout ah mystique vous comprenez parti c'est vendre na bon balela ah kana fanatique na ye Blaise Mabanza abo retourne ngulu les vrais zoba c'est bien malheureusement jamais non c'est bien talaka webi Moutazara chaque jour na avion boy aondi ma c'est bien pendant ba yeba ko kunda na 19 heures à voyager sous abi déjà okende mais pas la Mindondo au revoir non pour na maman na biso tozo sekara parce qu'on est artiste et puis to incarner ba rôle nyonso to incarner rôle au seka toza na réalité mawa donc on est ensemble merci beaucoup Nada aux aussi ça ba miyibi ouais parce que moni dans muta kufi boy toza na souci wana nga neti naloba mpe mwa français nakoloba na détournement yo loba no neboloba na ki moyibi c'est ça qui moyibi ba modero voilà bango nyonso bato bazaki na ngambo na bato bazali na ngambo koto yo balelelelele Chaka Kongo aza te Chaka Kongo aza na ete to akisa Chaka Kongo pamba mais na makambo ya aza na ete siko ki moyibe mo ni wapi yango mona bato musu batala ba bi ce comédien kufi bazaka na bolingo wana ete atolo batika makambo wana oh papa totika makambo toloba makambo ya Mindondo nazaka na lemba vous comprenez na lemba pe no mona ke ngai shu Mindondo sango sengo ya bema Mindondo yaki ngazaka na 6h yo yokutanga wana nazaka na 6h momona pe na batu misusu pe oyebi ke akoza la motema wana ya bolia mawana te momona 6h ye pa ye azonga ndaku ta komolala même wala pour batia baloba ba yo to pesi yo responsabilité soit aux à la charger ya makambo boye pour aller so peut ba pesi pété à détourner so qui peut ba pesi pété ye moka na ndenge na eta musomona ke luka mo makala yeli bande kwa famille wana on flatter ayi déjà ya olia koleka omona ke luka chassa secret ayi bata famille wana famille ba mona pendaki ah comédie azala bolingo etana assister biso tanga moibi totika makambo ta matanga comme rabi polémique rabi oh les gars de Londres yo fanatique ne na makambo bilamba sikoyo a voyager raté azaka la kisasa mais bilamba na ibita zwaka wapi aleka rabiso
de Panama boni. Ouais, Rabi Mavinga. Ya Solange Mindondo. Ah, mais donc tole la Rabi na ebisio. Ngana zaka na ser samedi. Nazaki na ser samedi. Nazaki na ser samedi. Auta ikaka banzela ka ndinga zalaka. Akitelinga na base na ngana super lemba wana. Akitelinga lobina memele saki na memele saki to comme place moboé. Abando somba ba fantasy ti artiste ko somba fantasy. Akoti na kati na car ake et puis le mardi nazaki sipi na yoka ke ça era sali daichu donc na plere jaki beaucoup muinkela na plere jaki beaucoup muinkela oh la tibani oyo ezaba soft souris nini soft souris soft yango wana oyo lobi yango nini oyo lobi wana soft souris yango wana ngembo na lingala ngembo donc bona se oyo yo mo ozomona to eza Viviane oyo eza ba HM ça c'est bien na s'appelle na yo azo représenter José de Londres ba biloko ebima pa pamba te papa to ba makamba kolela tika na mama forme rabi to lobela kango sera banaye ko beta teni baluka batala forme l'un des sapeurs, un comédien sapeur de notre pays, le cas José de Londres. On continue. Merci de Panama. Merci. On va continuer. Tu es beaucoup là, gars. Mes condoléances, moi, na Lemba. Maintenant, comme notre tribalisme, moi, Modero à l'équipe, je ne sais pas si on va avoir Modero. On va tenter de parler avec quelques artistes qui sont là. On va sauter. Ndambo et ça, bientôt, Koba. Reportage Nabiso. Nous allons appeler la troupe de la maman Mindondo, souffle, intarissable. Donc on a artiste à Lemba. Après l'artiste à Lemba, nous avons l'association internationale ASPA, Hervé Keka. La délégation sera conduite par quelqu'un d'autre. Donc après, groupe de la maman Mindondo. Maman Bolingo, tu peux perdre Moko Oya Bango. Maman Bolingo, bonjour, mes condoléances. Merci. Et Bandeko, tu as témoignage, non, on a maman. Témoignage touti kosala ebele to perdre Mindondo. Donc na groupe salongo tozangi moko ya bana na biso egana maoto okende okoloba nini na libota Mindondo. Bon toloba nini nzamba pesaki nzamba zui, c'est ça. Ouais. Merci maman, courage. Eh bien, à côté, il y a notre maman. Ye na bengake mama na ngai koko ye na bengake mama na ngai mama alinga mama na nga moko obi mama pas si souci ne te perdre ya Solange Mindondo voilà maman alinga le bien quoi le te pema elle a beaucoup pleuré certainement les artistes les avoir minutes que moi pas si on va tenter toujours de les avoir. OK. Ça fait vraiment très mal. On partage ces douleurs avec toute la famille, avec tous nos fans, avec nos amis de la diaspora. Là, je pense à Fiston Bassin de FB International. Je pense à Dominique Kelemona Msakata, Maman Miline Zemba. Merci beaucoup à Maman Chantal la couturière qui est toujours à côté des artistes. Maman Chantal la couturière. Et là, ils sont très nombreux, mais ils sont en train de pleurer. On fait un effort pour les avoir. Coco Dema est derrière la caméra. On poursuit ce reportage. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. bazobwaka ntango yo ozotombola mosantueloko ezanga ntina ozokomisa ntina alleluya tika totombola mosantu yesu masiya ya nazareti nzambo ya matana ikulusu akufa apesa bongo ekotomeka. Oh, le Sèvre de Jésus-Christ Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Oboya kolala pe kondimba. Ata na bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te me yo lala. Anandaka yona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo lokotanga.
toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nani aza lokola yo Nzambe. Celle de l'unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Ata bengani na ndaku, ata maladi la tinzoto. Alléluia. Jésus. Alléluia, ta sternité, la timacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nanaka yona tina nzamba bomoye. Ulonake na tina. Akamba minene osalela nga nakokaki kosala ngo. Il ne déçoit jamais. Eloko ya pamba na misa bato nzamba. Même bato bamoni pamba, nzambe ozotombola moto bamoni pamba. Nakomi na tina na sanjola nani. Opesaka tina. Soki yo te nani mosusu. Alléluia. Koyembela. Soki yo te nani mosusu. Nakoki kosanjola kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Zamba Nazarete nakimela kaka yo. Zamba momoye. Nazalelaka yo papa. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana sepse mwana kodef. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo ntango olemi azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na yo. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika histoire de couche. Nani alokotaka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya bofela na baveve. Le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves. Alléluia. Tikesika nyonso tata. Message ezokota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. Na bango donc votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon ACFC, mon ACODEF, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la foi TV. C'est toi, Yaya. Na tango ya pasi yo natakala salo kino na kunda. Eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo. Kanga pe lokola moninga Yesu nasalelaka yo. Na mikabi na maboko na yo nzamba bobo. Lokola instrument ya pamba nalingi osalela ngai. Lokola moumbu Yesu nakiti sala lunengo lingi. Là je vois notre sœur Gabrielle qui est là. Pardon Nicole. Pardon. Nicole, pardon. Comprenez, les artistes sont comme ça. On est en train de pleurer avec... oh là là, ça se passe comme ça. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Voilà. Nicole, bonjour, mes condoléances. Ah, merci. Merci. Tozana ba uniforme matanga pona yo lekinde. En tout cas, bandeko ba organiser matanga vraiment. Ba organiser bien et l'équipe vraiment bien. Stoki mbutu ke makambo mbongo esali mwa mavuanga. Ah papa. Oh, c'est important. Ba honorer ndeko na biso. Bino mo mo makamyo se salami malamu. Toke kotika ye akene kopema. To makambo wana mso ya makambo Holanda te mbutu te. Oh, c'est important to le landeko kwa to le lié tozo kunde lelo. Oh, c'est important wana. Ogolobani na libota. Na libota na souhaiter na présenter ba mes condoléances parce que kobungisa mutu oazaki cher na famille te et ça la passe vraiment baba te la ka kimia jour to bota makato ye baka même kolo to kufa to ye bakate donc nzambe volonté nzambe ko kisami baba te la ka kimia na bango. Merci beaucoup. OK, merci. Voilà, là derrière Ebarata, je vois notre sœur Gabrielle. Bonjour, mes condoléances à Gabrielle. Merci. Répondez à vous, ma tangue et les kinde.
Bon, pour Nangaï, Matangeleki bien. Pour Nangaï, Matangeleki bien. Bakundi Mindondo bien, qui est en honneur, naye. Bandama Bébé Bandaki, na Lemba. Toujours debout, toujours ambiance. Malgré Matang, non, surtout moi, ma Kambouezanga raté. Mais. Ah bon. Ndetoki Makamambongo, Nandenge Ndekuna, Silika qui fallait, Bakotarane na Babiro Nyoso. Bon, pour Nanga, Namona, qui est normal. Ndenga lobaki fa ba kota peka ba biro nyonso bon ya nango normal mais ba leli est bien to leli est bien ba kundi est bien ambiance est bien Olobi ten ya lingine ko kota ne partout bon bo swaka yeti ya ndimaki na eza prompte ya ndimaki na e biso ba artiste biso so pe to na trahison makasi. Tant que les cam, tant que au monde qui va passer un bon bouquet, il faut au tinda voice, il faut au yebisa ba colonne bende koke, toto kenda ki bon. Basa ki mabe, au monde, basa ki mabe. Mais bakundi Solange bien, akunda mina e bien. Baza na kimia, babungi si oya motuya. Basi obiso tozo yoka, yango bango ba yoka te. Biso toza ba collègue, to vandi na ye mais bango baza bande connaît propre. De base à la kimia, nzamba sunga bango. Merci. Est-ce que Banan Zambé Bazalion? Est-ce que Banan Zambé Bazalion? Kita maboko kwa Yesu. Est-ce que Bana Lemba Bazaliawa? Bazali. Est-ce que Bana Lemba Bazaliawa? Bazali. Et ta mololo ya sobi pa yo zali. It's
tout cœur. Pareillement à toi. Merci. C'est le monde qui est non, l'équipe bien, n'a pas les postes organisation et Simbi. C'est-à-dire que la ANTPC a organisé par obsèque il y a Mindondo. Félicitations à eux, mais aussi les artistes de Lemba en appui à ANTPC. Merci à l'organisation parce que tu as rendre Mindondo hommage digne de son rang. Parce que Azad, pionnier, il y a théâtre à Lemba. Voilà. Parce que Matanga, les Arabes pas milité. Ils n'avaient pas bakoba o akufeli. O bisi ba omisi to kende mais famille ne muté ici makasi. Ils n'avaient pas si Dieu seul oyo a consolé la mitema ma biso ya surtout a consolé famille wana. Yem da pesaka yepe mutazwaka. Donc Dieu c'est Dieu qui a décidé le destin et décidé bongo que c'est en Mindola Tigabiso. Donc mais sincère condoléances à la famille Mingolo Mingi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rabbi Mavinga. Voilà, comme je vous avais dit, on est en train de pleurer. Car Solange Mindondo, eh bien, nous allons voir les artistes, ils sont là très nombreux, ils sont en train de pleurer. Merci mon frère, collègue Rob Bodo Premium. Na Congo yaba artiste et comédien nyonso. Oyo bazali représenté awa na podium. Tolingi topesa merci mingi na artiste et comédien nyonso ba collègue na biso ya awa na oyo bauti Manzangungu Kazangulu. Merci mingi pona oyo biso nyonso tosali totiki misala na biso pendant plus ou moins 3 semaines pona kobongisa toujours matanga ya ndeko na biso Mindondo. Tolingi aki petolakisa ke artistes et comédiens tozali organisé yangwana tozaboye bisabino ke ndeko na biso Mindondo oyo atiki biso azalaki ko s'occuper na bamatanga lokola boye to bafeti yende azalaki au four et au moulin pour nous diriger protocole oyo bozalaki ko admirer na bafeti na biso pe na bamatanga na biso. Malheureusement Nzambe a décidé autrement yangwana bien que ça ne biso passe mingi mais le les volonté ya Nzambe tondimi yango mais boyeba que fille de oyo Mindondo atiki na monde na biso muto ko remplacer yango azalité na côté artistique azalaki artiste comédienne pe danseuse na ballet national na groupe Salongo très remarqué. Donc c'est encore un vide oyo et vous allez difficile pour nous remplacer. Ndenge tozali awa ba représenter ba groupe awa toza na ndenge mususu ya kolakisa bino mawana biso te soki totelemi awa ezali mpona kolakisa bino ke tozalaki na bomoko mpona koprepare matanga ya ndeko na biso Mindondo. Tokanisi ke mpona lelo
Depuis ezalaki pasi mais tala suka nango ndenge tozosilisa soki ezala kutu fete tolingi toloba en beauté mais enfin tozosilisa yango malamu presse nakanisi bokosala mosala na bino malamu songisongi ezala te mpo efutaka nango te bozala na esprit ya kokende liboso na positif mais soki botie yango na kote ya songisongi eza nango kutu na ntina te kaka bato ya songisongi nde bakolinga kolandaka bino mais bato oyo mitu esalaka ntango bakotala bolongola wana bi wana eza ya bana mike bolongola wana oyo nde là on réfléchit donc tozala nde na linie wana mpo toconstruire mboka na biso na ndenge ya malamu. Alors, toujours remercier Oyo, Basalisaki Bisso. Et bien voilà, on est là avec Tendresse, ça fait très mal. On est en train de pleurer, il y a Solange Mindondo. Il y a Solange Mindondo qui nous a laissé. Et là, on est avec Tendresse, la sirène. Chibinga, Mwana, Muluba. Partout, équipe à la place, tous les laïcs Mindondo. On n'a pas de plâtre dans le bouc. Maman, comme elle est en avance. Comme elle est en bâtiment, un plâtre. Bukani ya solo. Limsa dans matanga. Ils esprit de mort te par hasard Zolanda nos artistes. Ils esprit de mort te yagal kameza kambutu. Mambo de ce justice ba kanga bango moko. Ti ba aussi la bango tout donc voilà. Pona Mindondo témoignage ni ozana. En tout cas il y a na vana na mingi te, na vana ya te na témoignage te mais lo moko bien exact. Yaya jour à matanga ya bien abiso te avant munderi tout à na fikine toi na papa océan générosité na ayaki vers biso pour aibso la biso que après so carte ya des gens là pour ba me ka kosunga ka papa océan donc carte wana déjà pesaka biso poto kende wana donc bonne souvenir générosité ya yaya nde sali pe bien yango monga pe na ye awa et puis na elle kolela ya et puis na ye bato balio bande ko nanga théâtre batako kanela nga babetanga na tiko to ba ko bazan lo bibo ndo ko betanga nga ye o tuna bona matanga ba ite mambo ko kante bato ka bato internet ba lobaki babite lo resate bon moni ke balinga nga babi na zara mal nécessaire bota mona liboma kisengi bango to bazabana donc c'est pelosa non mal nécessaire. Ah. Bafingi Didier Masuki, j'insulte. Bafingi Apoka, Nakoti, Bafingi Frida Spartakis de la place Déborah. On a internet bingaye. Donc, on a matanga naza, na otambola. Ah vieux, voilà caméra no. On a une chose en image dans la terre. Bakadi a basé belé. Yo de abalo ba luka ba yo te ba beta, ba bomé na moto. Ba bomé na moto wa, ngam na bomé ba moto bendi d'abord. Na nga bien, donc na bien. La semaine prochaine, on a une après kiné hein. Donc on a bien c'est pas tout ça l'émission Marambo. Oh ya maintenant on me bela le puis là on me fait le gouvernement. Le gouvernement au côté des politiques. Tena on me fait fona bisa bango na part na biso ba chroniqueuse ba chroniqueur ba comédien ba comédienne. Mais la petite famille a DJ Arafat mon star. DJ Arafat master. Mon master. Master. Ah moi si. Star ezaka bongo. Mon star. Master Didier Masuki. DJ Arafat. Et Didier Arafat n'a koufiti na monter. Donc mes condoléances bon quatre retour ouais. C'est pourquoi on va Italie bino la refait en bêtise. On va faire ça en Italie. Oh mon bien. Na lobby ango. Doba DJ Arafat. DJ Arafat ceux qui star ceux qui le connaissent talinga to que non ka bongo. Mes condoléances na famille na Mobimba malgré Azaz vraiment star préféré nanga. Et puis dans la vidéo, moi si même tu as une vidéo de la chaîne ou alors nous TV en tout cas beaucoup s'abonner ou alors nous TV qu'on a beaucoup de la vérité en tout ça hein rabi donc il y a le même dans matanga et ça a bien tant que yambanga moko dans le cas de kanela na mona bango te oh bazal ka ba yo te kuna na ki lever du corps kala te lever du corps to ke to mona lever du corps Zuma ko tout mona ko ndo sopeli pilipili o finga muto za caméra Zuma oh ko ba finga te muto mona ko sopeli pilipili zambe na ngai partition d'honneur.
nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge silite oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na kopapolela ye akolapa